Bandeko Shalom mbotana biso bozolanda biso na lesavertis.net kolo apambola bino lelo na ngaki tolobela muke sur combat spirituel puisque boyebi thème combat spirituel yali thème moko ezali tellement ko bebisa pe makambo ya nzambe mingi batu mingi bali ko mipesa na batu o bali ko s'abuser même na bango par rapport à combat spirituel. Ya on a ba ki da sa l'émission d'abord na lingala puisque boyebi na les avertis tout ça quoi avertir batu o baebi nkolo bae malamu baebi ete bae sukoleka yango ezali important to touchaka ba sujet belé les autres ba ki tolobela par rapport ya les donc combat spirituel bitumba ya molimo eza nini bitumba molimo ya liketangu tozo bunda na ba démon na ba esprit o tozo ko monate yango est important ko yeba est-ce que tangu to kendaka tangu to salaka ba délivrance tangu to lekaka na ba délivrance tangu to kendaka na ba mangomba oyo baliko se dit lo ki bali ba combat spirituel o ezali ya nzambe kutute est-ce que toza ko risquer nini eloko ni tozo luka eloko ni to kuzwa yango na ngonga muke to ko partager na bino parole oyo o nkolo a pesi biso to beka ko partager na bino. Déjà la kobanda na kotanga na livre Ephésiens chapitre 6 verset 11 na tangi revêtez-vous de toutes les armes de Yahweh afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Bible le binabiso a déjà na Ephésiens 6 à 11 que donc to la tema na ba arme nyos tu na bibundel nyos tu ya kolo pona koyeba ko telemela donc monguna na makambune ya mabe tona ba ruse na tona mail na ya mabe na 12 balobi car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Po bitumba oto aliko bunda eza bitumba ya nzoto te kasi bitumba ya molimo. Pour nanini babitumbo ezali contre ba domination, contre ba autorité ya mabe ya munguna satana, contre ba prince ya mokili oyo ba démon, contre misala ya molili, contre ba esprit ya mabe to ba esprit ya kanda, ba esprit méchant wala kati ya bisika bikauka. Mais si ko to e banan likambo yo tant tozolo ba likambo ya combat spirituel Bible total sabiso déjà pour nous comprendre le combat spirituel à ligne ba démon tant bazo combattre yo to diable tant bazo combattre yo diable za musika te po diable avant combattre moi na nzambe to combattre mutu akoluka pousa na pembeni ya mutu wana yango bo monaki tangu Yesu Masia silisi jeune na ya 40 jours et 40 nuits diable to esprit ya mabe eyela ki na liboso na ye koma yiko tenter ye afin kolonga ye Nzambe azolokumu puisque ezaki tentation liboso ezaki tentation munene mais kolo na biso Yeshua alonga kiyango likambo ya combat spirituel likambo mingi otoko ko mona ngonde tina ndenge ya bitumba ya corps à corps c'est-à-dire elle ko tangu tolobaka ba lutte elle ko libanda c'est-à-dire bozo bunda na mutu corps à corps ya ngonde za combat spirituel alors diable to démon akolinga te aya ko bontsona nenga musika akoluka aya pembeni na yango bomona kana kati ya vie obona kata mutu mususu ya oyo penza okanisa ke mutu oyo ya famille na yo mutu oyo muninga na bokola na ye kamati bosala kana ye obolingana makasi mais ye kaka mutu akoyana likambo mabe na nzinga nao pourquoi puisque démon ayaka okotela toujours mutu aza pembeni bota likambo Yesu Masia tangu azalaki na mokili awa na bayekol na ye alors baike ebongi scandale eya mais malheur par qui le scandale viendra bomonaike donc Judas ateka ki Yesu asaki pembeni na ye omoni donc munguna aluka toujours a pousa na pembeni na yo pona nini po apkwisa yo to po abundisa yo na kati ya na banzela ya batu na nzela ba problème na nzela ya même libota na yo même bandeko na yo même ba camarade na même mwasi na yo même mobile na yo même moi na yo à cause de la porte à entrer pona nini munguna abundisa yo Satan tangu babwaka na makina mokili awa Bible zo ba na biso ke babwaka qui est plus na ba donc na 1/3 ya ba ange to ba net sur ba ange balaki 9 milliards c'est que Satan a quitté qui n'a ba ange déchu
plus de 3 milliards. Ozomona, c'est-à-dire azaye mokota na batu tellement ebele. Yango siko ba démon wana ba se ange ba se transformer na ba démon, nde bazo ya ko bundisa biso bana nzambe surtout chaque fois. Pourquoi? Puisque balingi teke mokola suka bakota lifelo bango moko, balingi mokola suka biso tozangalola. Po bayebi bazalaki kuna, bayebi denge kuna ezali, bayebi bolingo nzambe a réserva na batu. Yango moni déjà na ebandeli na jardin d'Eden, monguna satana luka kikaka abebisa plan o nzambe asalaki pona mutu, abebisa plan o nzambe asalaki pona mutu. Malheureusement mutu asedaki toujours lelo bandeko na ngai mutu agoya na maloba ya ko tirer attention na bino mona batu bazo wela kolanda ye. Pourquoi? Puisque batu balingi biloko esalaka bango malamu na nzoto. Mais nkolo Yesu tango ayaki azobisa batu race de vipeur. Pourquoi? Puisque alingi koyebisa mutu identité na ye avant okoma mwana nzambe faut na identité. Yango ata combat spirituel oyo okomona batu msusu bali ko participer na kati ya ba délivrance yemo okuta sana nous délivrer te de moi outi nzoto akuta nzoto msusu ainsi de suite. Alors c'est pourquoi il est important que ebake combat spirituel ali boso ali ke yo moko d'abord na kati nzoto na yo makam o za na kati nzoto na yo o sala katango za la yo moko est-ce que oso longi yango puisque monguna liboso ne na lobi ezali muta pembe na yo mais commença d'abord na chair na nzoto na yo yango moni nkolo zipsebiso na kati Ephésiens wana ke revêtez-vous de toutes les armes de Yahweh. Kolo zipsebiso boye na kati Jacques le sous boye lobi ke soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est-à-dire monguna satana il suffit ka résister na ye. Isa lokola mutu azo bangisa yo mazo mona ko zo bangata ukima. Isa lokola bato babanga bambwa mbwa zo ganga mais soki yo telemi zo bangate mbwa ko mona ko zo bangate mbwa ko tika. Ndenge moko pe na nini na diable to ba démon na ye baluka biso na ba ndenge nyonso. Par exemple ndena lobi exemple ya na kati libota na yo mutu mususu aye ko bundisa na kati libota na yo. Soki yo siko mitiki okoti na kati ya jeune na ye monguna osala nini monguna akolonga yo. Mais soki yo o comprendre que oyo ezali monguna mutazo tumbola o yozo ko se laisser comment dirais-je provoquer te mona mutana ye mo olembake akomuluka makambo susu yango bomunaka netolobi Jacques 4:7 zo bana biso ke tomi pesa na nkolo peto résister na monguna pona nini akokima musika na biso. Combat spirituel ali ke tango yo moko mwana nzambe o changer façon na ko vivre. Puisque la Bible est Ephésiens 5:8 et que autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de la lumière. Ce qui déjà yo moi na nzambe. Tango ozalaki na mokili. Ozomela makaya, ozomela masanga. Tango komi moi na nzambe. Et bongo changer. Ce que vous continuez ma kambona ça la calasser quelque part nano bongo le motemate. Yangona siko okoiko bundisa démon tena ba arme na ye. Il faut bundisa démon ba arme contraire na ye. Yangona total na Galates 5 tozomona ke ba fruit ya esprit na ba fruit ya nzoto eza ya kokesene. Bible luna so ke to tambola na ndenge ya molimo pona ko kokisa ba posa nzoto te so kokisi ba posa nzoto. Posa nzoto ekomeba nini ya na kokweisama. Puisque diable tango akozwa autorité sur bomo na yo yangonde okweisama. Mais ce qui yo mi pesi na nzambe lokola ye a mi pesa ki mbeka likolo la croix yo mi pesi bomo no mbapa na yo komona ke vie na yo eko changer makambo peut-être ena ko ela o kala ko lo susute peut-être kaloza ki so ko muni masango so kanga mote mobiki na ko melate pos mais lo so muni masango muna ngo bololo muna ngo bien to so muna ngo kitoko to so muna ngo mabe kaloza ki so ko muni mwasi misu no foka ka etala mais lo so muni mwasi so muna mwasi bon ekela mu normal so muna convoitise ezana ngote. Kalazaki même ce que moni mbongo a muto ce que obi ko envier ngo le so ko moni mbongo moni ngo ko papier pamba po mbongo pesa papier ou na nzete papier basala ngo sala. De bref tango komi mwana nzambe faut tambola lokola mwana nzambe mwana nzambe azali pole azali lumière. Yesu abi que je suis la lumière du monde. Ce quiozali mwana ye okomi pe lumière. Pourquoi place lumière ezali mabe e bomba na kalisusuté. Même na kati na omoko tango moni kelikambo za mabe okotika ngombala moko pe ko senga bolimbisi pe ko regretter nango pourquoi puisque mabe ko za suna kati na ote bande ko na ngai bako sabiso te que combat spirituel il faut pasteur abonde la pona ngai il faut na kende ko sala cure d'âme za nzambete cure d'âme ute pa nzambete cure d'âme ute pa ya ba curé ya ba catholique
Oh, ba catholique ça ka exorcisme ali ko bundisa milimo o bango moko ba chaka balongoli misusu. Ça dit tango zo ko kena babiloko wana. Ke mutu moko bazana écoute même pas mwana nzambe, azana même pas mobenga na nzambe, aza ko imposer maboko, aza ko tindika, aza ko pakolo mafuta, aza ko pesa o biloko mela pona abenga na ba démon. Or, libanda ya kolo Yesu eloko moko ezate. Yesu a pesi biso pouvoir. Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons. Toi, on a droit de chasser les démons. Mais diable, il faut tout résister. Pour diable, ceux qui chassent à aucun matin, sont zéla mais ceux qui ont résisté, à mekio ont résisté au monde à Okima. Mais les démons, tous on a droit, on a pouvoir de chasser les démons. Démons ya Kindumba, démons ya Masanga, démons ya Makaya, démons ya Kindoki, démons ya motema mabe, mususu muna mususu na kati na ye motema mabe alingi batute, alingi batu basala bien te, batu basala kaka toujours na pasi ya continuer kozala bien. Ami benga pe tamsu mwana na Nzambe, tamsu paso mi benga pe pasteur, tamsu pa mi benga pe prophète, moyembi tout cela, mais motema mabe. Mingi basa tamusumuna za pena mbongo ebele mais aza pasteur mazo sengaka toujours batu mbongo po nini basa pauvre toujours motema mabe za ba démon faut ko benga nango na kombo na Yesu Masia. Satana tango yozo kwea Satana zo sepela tango yozo kwea Satana aza ko zwa makasi likolo na yo tango zo kwea Satana zo lobake moni batango bango yo déjà depuis jardin de la kwesa ki ba koko na bango na kosto kwesa bango. N'est-ce pas celui qui est en nous plus fort que celui qui est dans le monde? Bitumba oya molimo il faut eba makamba molimo ba bengana ka monguna Satana na maloba oko ato crier ndengeni mais soki akuti loba na kati na ote aukimata. N'est-ce pas Yesu likola ngomba zo epsa Satana il est écrit yo za mwana Nzambe linko eba makamba Nzambe te oza mwana Nzambe linko yekola makamba Nzambe te oza mwana Nzambe linko koyoka mungongo Nzambe te okola ndenge nini diable ako banga ndenge nini. N'est-ce pas tout monde na mokili a po ba peso respect fo ba mona ki oza eloko na kati ya mutu fo ba mona koza mayele ba ko peso respect soko ba moni ki oza mayele te ba ko peso pe respecter ya to benga kango na mokili a personnalité mais moi na Nzambe fo na identité céleste ça dit tangu bazo mona yo bazo yoka yo bazo kanzambe bazo mona Nzambe. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27. Et donc, comme cache que muto ko sala pona o longa combat spirituel d'abord au traiter nous autres au durement. Ya ngomoni Paul azakoloba wana 1 Corinthiens chapitre 9 verset 27 alobike mais je traite durement mon corps et je tiens à assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ndenga nazo te aboye bandeko nazo traiter nous autres ngai donc durement nali ko luka ke nzoto na ngai eto sangai psaume lobi que mon âme loue l'Éternel ngana lobi mon âme craint l'Éternel soki nzoto na ngai ezali ko banga Nzambe te soki nzoto na ngai mwana makambo ezanga tina na mukola suka na okota lola te yango ngai moko avant que na banda ko bundisa démon azali banda il faut nga moko na traiter nzoto na ngai durement pona nini po ezala assujetti na ngai po nzoto wana ebanga molimo na ngai bobo sana teke na kati ya mutu ezakande molimo yango soki mutu akufa baka tala ebembene lali awa po mutu akufaka azali mutu oyo nzoto oyo ekei me mutu oyo na kati ye mutu akende liboso jugement yango nzoto na yo ekokosa na bakambo nyonso tu ekokosa na mbongo na bilamba na basi na mibali na masanga mais soki ozobanga Nzambe te atoto te ndenge ndi ata o repetaka ata o yembaka ndenge nini chanteur de charme miyibi o bazo yiba Nzambe na koteka komba Nzambe ata yo pasteur o sala ba livre o komaka bien tout ça yebake eza eloko te zéro nyonso sala wana okota lola te yango moni Paul azaki mutu malonga na ndimi komi kitsandimi komi nyokola pona évangile oyo lelo komi ko tiango na Facebook komi zo présenter bilamba na olata ko présenter bana na zo présenter mituka na yo zo mona évangile comme le ya mbongo pasteur orgueilleux apôtre moko ali ko se présenter toujours na kati ya ba Facebook le ya mwana muke ba homme sous ba prophète déchu ba prophète ba vieux prophète ba koma ko luka oleke ate abatu akomi ko luka amote abatu nini équipe ya foot ba homme sous ba pasteur incapable de recevoir la vérité. Yesu alingi yo ndeko. Combat spirituel à liboso ezali ke oyamba Yesu. Soko yambi Yesu comme azali lumière akokimisa molili na kati ya bomoi na yo. Tangu yo osana kondima selon Romains chapitre 10 verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu.
Ce qui parole vandi na kati na yo. Okomona ke pole ekoya na kati ya bomoi na yo. Vérité ekova na kati ya bomoi na yo. Munguna kosaka na otamukete. Akobanga yo kuta ko kima yo puisque ayebi ke oyebi maloba, oyebi loba nzambe, liloba oyo ezali nzambe vandi na kati ya bomoi na yo. Satan akomeka kuta ko simba yo te. Job azaki na nzambe kobanga nzambe. Nzambe azaki na kati na yete. Masaki na kobanga nzambe mais alonga ki satana. Yo le lozo mi benga chrétien. On sous-entend que ozolanda Christ. Christ o alonga ki nyoso na kuluso alonga ki même masumu. Alonga ki satana. Pourquoi ozolelela? Pourquoi so na problème ozo komitungisa? Pourquoi so na problème ozo ko se lamenter? Pourquoi komi pesa na nzambe te ndenge esengeli po olonga bitumba wana? N'est-ce pas Yesu albi que venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Boya e pa na ngai bino mungi sokona mikumba na kopesa bino repos. Romains 8:31 lobi boye. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? So nkolo azana yo, ba demo bakoza na pouvoir likola bomwe na hotel, likola bomwe ya bana hotel. So nkolo azana yo, mutu moko ta kolonga yo. Ezala ndoki, ezala diable, ezala magicien, ezala famille oza ko tungisa yo, ezala même baninga balinga kaote, ezala même ba problème ekoko yela ote. Yesu soka zali pour yo, wali toujours gagnant. 1 Jean chapitre 4 verset 4 le biso. Vous petits enfants, vous êtes Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Okolonga na makasi na yote. Onongai fona ke la na permanence. Pasteur na biso lobi na biso pona ba démon ki mafon non. Tolonga kango na nguya na nzambe. Soki Yesu na kati ya bomoi na yo. Tu ne parleras même pas de la délivrance puisque la vraie délivrance ezali tangu olongwe na bomoi ya kala, koti na bomoi ya sika. Tangu Yesu asombi yo, a racheté yo, a longo na kati ya bomoi ya kala, a pesi yo une nouvelle identité. So komi na kati ya nkolo, komi une nouvelle créature. Makambo nyonso akalesa nini eleki. Makambo nyonso ekomi ya sika. Assurance oyo Yesu apesi biso soki ozana kondima et que ozali mwana nzambe de vrai obotami ya sika. Assurance wana na kati ya bomoi na yo ekopesa yo longa likolo makambo nyonso. Eza lokola otambo na armée ata na kati ya guerre mais so ozana armée makasi okobanga munduki te po yebi ke bato ozana bango bana minduki plus sophistiqué que bato bali ko bunisa bino. 1 Jean chapitre 4 verset 4. Que celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Diable a bisikate, so komi pesi dans kolo. Pesa bo mona na kolo ko mona changement, o ko mona batake ko sila la kata bo mona ta batake ku te ko ya, mais nzamba ko pesa o elonga, pe la foi e ko za na kata donc kondima o za na kati na yo, nde ko sala ki kolisa yo, o comprendre que posa mwana nzambe agréable, il faut se sacrifier. Pour y avant à comme akuta mazaki na mokili avant à mata il faut qu'il se sacrifier faut biso to comme bana nzambe yango yope tango lelo komi mwana nzambe e bongi o sacrifier vie na o yakala otika kindumba otika kindoki otika masumu otika koyina otika kofinga otika kotonga po nzambe agré yo et soka vandi na kati ya bomoi na o réellement monguna sana bisikate ya ko attaquer yo combat spirituel ya solo ezali yo moko obunda po Yesu akota na kati ya bomoi na yo. Yango Bible lobi ke celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Nzambe apambola biso. Shalom.